boye la biso vérité, il y a dossier à faire. Botika ko sa congolais. Botika ko sa congolais, les politiciens Congo, ba ko sa biso doit d'accord. Tout le monde a dit valeur na grandeur ya la belle wana. Siko boye sa biso te boye la so bloka ba mater ba kanga ki faire à sali 30 jours ba condamner que c'est quoi? Alinga violer na moi na et ça trop sec na image à faire. Na le kuta boye la biso so correspondre te. Fait au bête le kuta mosus mais arrestation. Alinga violer moi na hein? Avocat zate, manager azate et l'or morate. Avocat ne l'or lobate pas avocat azate. Manager azane et l'or lobate parce que azana vérité te. Orligo là, alobaki vite, alobaki pressé. Azaki terre au sal analyste, il y a comprendre te ah neolanga frère nanga batambo abetaka boy. Chambre noire. Tout le monde a yango que ceux qui ministère koufi na Congo, mutali boso annoncera to a publiera toujours Koffi Olomide. Chers amis internet na pesi bino bote bisika bozali bozabon en direct il y a Flairmont HD ya Dembawemo moi ça mandefu azalaka moko na Paris. Les bino analyse na information vraie. Pour tout le monde qui est congolais ba lobela ngote médias congolais on dirait ils occupé en ngote ils lobela ka makamususu. Tobiga biso ba congolais to lingara minga actualité ya musique mais ba musicien na Congo bazaka 5 ité ba musicien bazebele en plus pour na lobela musicien to zelara te ga musicien soka za vivant to azoteka to azobeta ba concert de to monique ya musicien wana azan actualité ce to monique ya musicien comme na problème yeva ndenga na libota na mobimba na bureau na ba musicien na ye ba komi écarté ezana média ezana boye donc au sentir que bon vivre le roi d'ailleurs nous ba vivi pas monde à part quoi on dit ba besoin de soutenir mais or bobini ça ki batu bokosola ki batu na ndenga ki bonzambe te mais na ndenga ki bomoto bosalera marambo bien ceux qui na lo ba bongo na lo par rapport à Ferregola artiste na Ferregola tout le monde a dit Ferregola na ba exploit na ba victoire na qui est Ferregola en grosso modo sur la biographie à Ferregola de son vrai nom est Hervé Gola, Hervé, ils apprennent naé abotami na famille Gola. Donc voilà entre parenthèses maman papa na maman wana isa plus tard tôt après. Le ma famille de maman ya yemoro Ferregola. Abotami le 3 mars 1976. Donc 76. Donc azoki déjà ba demi-siècle ninga zawana do azambiaka. Abotami na Gitambo akol na Ngiringiri na commune ya Bandalungwa donc koli sika moko na ba ferré na ba selo scram donc on mo na rivalité wana vraiment na niveau ya musique ezala vraiment makasi et là on a comprendre c'est quoi la vérité na minute oyo pour na Ferregola on ne connaît pas ba point d'interrogation eza ebele Ferregola azana carrière na ya mulai ndenge to mona ba Grand Calais ndenge to mona ba Franco ndenge to mona ba Madilu ndenge to mona les gens na biso batikela biso les seuls qui nous reste Koffi Olomide ndenge to mona ba musu ba kombo eleke belé ndenge to mona ba Stino Mubi to mona ba Lidio Kwempa to mona ba Gloria ndenge to mona bango wana ye passa na carrière ya mulai asa déjà na plus de 2 albums na marché depuis bandaki carrière solo na jusqu'à présent na oyo utugo bimal sosiko dynastie est déjà sur le marché mais vérité ezanini Oba Congolais, bolinga kolobate, na baraté, na comprendre raté, qu'est-ce que Ferregola fait aux Congolais? Impolitesse, mouton surtout ba fingaye. Impolitesse c'est Ferregola, boya le bela sauter que Ferregola c'est impoli. Parce que tu dis que monde musical, tout artiste musicien ya Congo, monde na bango, ranking na bango, conflit na bango, rivalité na bango, concurrence na bango, ils ara basé na ba insulte. Ils ara basé na ba crèche. Ils ont basé à Kiteti, orgueil, pour atekama, pour azala bien, il faut azala bongo. Allez, pour l'obéla, il faut qu'il y ait l'angela wana. Ce qu'on a fait Ferregola na comprendre raté, ils alara nini. Oya ma belle Ferregola sala, ils alara nini. Tout le monde a qui dynastie bimi, tout se fait là qui dynastie bimi, après 5 ans d'absence. Après 5 ans d'absence, il y a l'album, il y a disque, à boire quel biseau dynastie. Premier volume. Après 1 mois, tout le monde a raboué bout aux arrestations. Arrestation non justifiée chez les Congolais.
nayebi ke toza ba journaliste bino so betaka tolo o toza ba journaliste toza ba investigateur toza ba boye mais na dossier affaire mutu akokosala analyse azate mutu ayela biso ba preuve azate o nga na liaka na affaire azate Orly Gola bambote siko ozali mais émission osalaki osali émission pressée sans ba preuve ou bien olingaki kaka tomona yo ke grand frère affaire alingaki na télévision à lobby vraie version il y a arrestation soi-disant hein pour la ngala monango soi-disant arrestation à faire Gola parce que faire Gola batika lokangé na sol française pour biso se devant na France tout le monde a yebi aéroport ya Charles de Gaulle combien de Congolais banela muto anika kawese na muto yo soit azalaka copilote combien de Congolais bazawana et sans compter usine ya ba voiture aux alentours wana entreprise wana ezala wana ya Renault o ba Congolais basala rebelle donc eloko bongo so leki na Charles de Gaulle déjà bon mona ba snap ata ba zo vidéo mobimba te bon mona kaka bon mona ba snap ba vidéo même pas chez les Congolais mais au mona et si kaka noir azali au ivoirien au camerounais au malien au sénégalais image ya faire et obima sur internet na niveau ya France tout ce qui est arrestation moroté tout ce monde a ba image que tout monde ba titre tout monde photo ba mixer yango ne ba mixer biso o yango wana arrestation ya faire Gola to bandi ko la net ngala bandi olande bandi obenga nonu mutali boso na benga na proche ya faire na benga Dipiron Chungua Dipiron na yebisanga lobi ke non mère bakangie po na makambu ya amande na tuni amande yango ya nini o amande ya nini ya covid Siko Nathalie sikoyo Nathalie na basket te basket ikutu te Nathalie peut-être débardé offrir à Rolata il y a une valeur il y a plus de 100 €. Bon c'est-à-dire 135 € amende faire à Rolemba ou bien après ça qui dada ngwa bana mbongo dada sikoyo aliembongo wana afuti ba amende te mais na niveau ya faire épée ba kokangela été pour le niveau ya ba manda ba covid wana ba kokanga watu bacho ba menoti o yo zabo matavion te parce que ufuta ba manda te no point d'interrogation wana chakina ngwa alika deuxième point d'interrogation yo koma wa betaki mwana mbata bien bato ba beta bana na ba Paris awa est-ce que faire azam taliboso o beta mwana faire azam taliboso o beta mwana te papa na surtout wana na loi française na constitution française to ebike ko spesa mwana fesi mwana soka zo kate eza normal eza autorisé moi so kutu o to baliete me obeta yi o kendela ngo prison te à moins que va porter ba plainte ba preuve eza wana ke yo betara ye obetara ba donc ba tcd ze belé ale wana ba bite yo vraiment ndo zabo o komi danger public to kango to choba kraka car na elongi mwana wana atondisi maquillage atondisi Sephora mobimba na elongi na ye atondisi kiko na elongi na ye ndeto mona loka ba reine Jibarita ndeto na mona na ba film nigérien ale bino lobika ya betaki mwana mbata onde faire a baki ba portaki ye plainte ba tindaki ba convocation ye faire mona ki ngote parce que azaki na calendrier oui effectivement en tant que musicien ceux qui avocat na ye aye baye na ba contrat ba bi contrat par rapport à courrier voici ba contrat nga o nazana ngo na niveau ya Afrique donc effectivement la mona parce que na période oyo nazalaki na concert na période o nazalaki na concert nazalaki wana te eza justifié absence na ye na procès to la convocation eza bien justifié yango te ba okangela faire Gola bato basala prison na France ba mamna loba bato basala prison en France baebi mamna loba avant to continuer na pesa na ba oya ngambote donc na sima caméra to za bon na edi no image pendant sango ya Congo et sans oublier Willy Kunda mon réalisateur donc voilà Flair Monde HD bobo sanate chinois de Paris passe awana babi faire na stand by ya zara wana ya rejouer intérim ya faire Gola malgré vous ezate mais obeta on ndinga sap chinois de Paris azana bambote esiga ozali. Après, moi si affaire abeli liboma mutuna eza sous bien té. Bon, mutuna eza bien té ngala mituni question. Na lobi viol, eza violence conjugale ou bien eza viol par rapport à dynastie. Bon, dynastie wana to eyala mambo ebele hein. Banjembo toyoka eza mambo ebele, banjembo affaire yemba eyala mambo ebele. Siko to lingate eza lonje na suspense moko boye. On dirait musicien moko boye a existé.
on dirait existait. Bon, tu vois, là, je makambo qui va triquer ferry. Moutaro triquer ferry na poto à azate. Tricage, il y a la ça. Au moins la ça. Côté avoir la bambasu, ba malade un PC, ba malade un zoku, kuna ne ba triquer ferry. Ferry soit netima colonae a on Charles de Gaulle et maramususu. Donc moutou moko tana mbongo, o ba millions à triquer. Ba mo français ba tricanete. Bon, on suit combien de fois il a triqué ferry na sol française, na sol européenne. Des fois, tu raisonnes à niveau congolais. Tout ça, l'appel raisonnement à niveau international. À niveau international, quoi élargir ma pensée na biso. Trop limité en côté. Trop limité en côté. Et ça n'a pas musicien. Et ça, les gens qui ont ça, c'est wana. Même si on a une vidéo, oyo, tu comprendre en côté, tu bien en côté, parce qu'ils ont un suspense. Ou bureau à faire, bah na réponse té. Pour que mon audacité au robino mundi wazui. Na ba propos à faire. Ba tout nie question, il faut répondre gars. Dès ba non soto ba loba, je suis ferré. Tout le monde a mai courage. Ata la ndiga lokola kofi lo mide ninga loba kaka. Moi vidéo mo ratia kenda ndenge zala na ndinga ba mettre. Vidéo mo ratia kenda. Mais on est déborder na ba propos. Tandis que banka bazana ba hotala ba mona est-ce que petit na biso ko lamuka to lamuka te. Petit na biso ko lamuka to lamuka te. Na wenge ba comprendre que makambo yo esika faire azali. Donc, ma besoya. Allez, Robino a chrétien ferré. Marc a vendu kimia. Tout solana, Marc a dit que patron a dit Sikaboy. A dit Sikaboy. Toi, attends la prison. Oh, et puis, il y a un poto, il y a un rotique la biloko. Alors, ligola, il y a un rotique la petite na biloko. Rigola, il y a un rotique la petite na biloko. Attends-moi, lit, attends-moi, ni mais attends-moi, snap, moi, il y a Tchakenda et Obima. Mais là, on a tout, bonne information en côté. Bonne information en côté. Et bien, nous va congolais pour vendre. Bon, le baraté que Fali à l'équipe ferry. Au moins, une dynastie et yoranate. Fali pe a yoranate. Fali pe a yoranate. Ngala sincère na muta mutute. Ngala mona soda. So meki rendez-vous kuna. Olia vous, n'a pas ma olia vous ngule. N'a pas ma olia vous ngule na ninga solo. Oh, biso banani, y a problème te. Biso totamo mutakala te ah bakanga. Mais fallait que na te tant que faire na la mukité. Pour jamais robeta atteindre terrain, jamais robeta match yomoko. Babeta toujours na adversaire. Adversaire il y a Fali et ça raféri. Tant que faire azate. Aux hommes on a même à s'encharner na wenge. Mais et comme raté. Pitch azate. Pourquoi? Parce que adversaire n'est ma casse non le roi il passe à naïe azate. Donc ba beta na DF wana. To tira Fabregas ma ba faire na Fali azala raté. Wa ma ya Fali na faire. Donc faire Fali oyoka na te tant que faire na la mukité. À moins que ba repère sa biso information finale. Ba sa vérité et si ga faire azali. Bana kini ba yebi makambo ebima na bosani ba ne. Et là, entre 24 ou bien la Willery. Elle misera Nzembo na album na entre qui est derrière toi ou bien ça s'interdit. Et là on est kangara faire maman na loba oh ba kino ba bien. Oh toi ça la chege na Willery to na 24 ba marambo. Et là on est kangara faire. Ba bete ngo pe li solo mais on est moins de bossana. Il y a moins de bossana et si ka ba remettre soupçonner to ba remettre loba ko accuser faire to remettre au fin à faire que abela galiboma. Et na marambo wana. Sikoyo nganga ya faire na bi ga vidéo au talango. Na bi ga vidéo au talango, tu la biso na temps dynastie to consommer dynastie. Po to linga te to le la faire ndé to le la pepe calé. A tu la biso cocktail sans promotion, manager a molana te, ti to yika kubu o vie adaïk na celle de B. Zomona. Sur le biso ba congolais, tous la fan physique. Quand on voit les choses, mais quand on ne voit pas les choses, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Maintenant mona, o benga ba tout ça la discussion, tout ça la échange, mais ba to ba komater. Erobeta na tuni Serge Mabiala. Yo tiende o tiende mbo 0 fedea. Freddy Mateta peso 2800 €. Ya njembo. Siko ndenge za wana faire azomona na te. Manager ya faire. O ezala rake parce que manager azali, manager ya album Dynastie azali. Musicien ta azate mais aibi que il y a beaucoup de musiciens au ba yemi na kati ya Dynastie.
il fallait quand même assez la preuve. Il y a que faire rigolo pour l'instant. Tant, avocat à faire, même sur notre écran, à faire et ça à niveau, ce n'est pas des bouches à l'oreille. Nous, on n'est pas là, tout ça, faire un menteur. Ce n'est pas un musicien, il y a un menteur. C'est un vrai musicien. Mouton le barakio, fallait aller qui faire, fallait un numéro 1. Non, fallait un numéro 1 n'a pas critère naïe. Faire épée à un numéro 1 n'a pas critère naïe. Vous avez pour bango mi balé babima na ndenge morote mutu na mutu abima na nzembo na ye abima na carrière na ye o abima na vita imana o abima na pharmacie donc bozo mona ezanji moko boye ezana donc bazan ndenge morote ba musicien mais bazan ndenge morote na mode de vie mutu na ba bureau na ba staff na ye mais yoloba ke sango ya faire bazo beta ngote parce que fala za likolo te bongo te. Bazo beta ngote parce que bazo linga biso ne ba congolais to mesana ko lia biloko to dontimara auto mona to sala ba analyse ba kufate to sala ba analyse ba porter disparité parce que faire na minute yo aza porter disparité en plein succès en pleine énergie to longa banana basi tala ata papa kufi bana madilu bangola bakola bana madilu bakola bana balongo bakola bana ba misebele ba kufa bakola mais orphelin à 30 ans à la rendete donc on a ça sauter qu'on a à 30 ans à orphelin té wana té ba orphelin za bana ba 2 ans ba 5 ans ba 10 ans suka 18 ans so comme dans la 19 vous êtes orphelin té tu dois te battre mais na bureau à faire pour ba musicien o ba yembi ba musicien na nous o ba zala na no ya ba musicien faire net ba ilunga hein Mukwa tombolo na pesi ombote ozo défendre vraiment mais pour l'instant il faut la vérité. Il faut ça la vérité. Woni bitumba ozo bunda, bunda bitumba ozo ba dali kofi na ngezo uta na katanga. Li kofi mususu ezo uta na bena ba kwanga. Donc on senti que oyebi ke nazali boso adversaire mais na ebida vérité ma kofi na nga esika ezo uta. Mais tu ne peux pas défendre quelqu'un oyo bazo boye bazo privé actualité. Bazo privé aux vérité. Faire à la chambre na bango ya niveau spiritualité ou bien dans la prison faire azali et dans la France parce que dans la prison en France place bazolo ba na fleurir so ni wana faire azakuna te parce que kuna ba congolais bazali ba congolais o bazana ba kanga bango pona même kana faire bazali congolais ba kanga pona mamba ya chèque ya yoyiba mbongo na ba banque bazali ba congolais baza tellement ebele kuna o ezaki dossier à faire eza à la seconde pour la vérité. Soit, azana ba chambre na ye, ba chambre mystérieuse na ye. Ndeba la ba so rabeli mo mafiwa kanga ta quelques jours ou soit akufi to zela ala muka pour manger na poto to bombela ngote. To bomba ngol sauter. To mona ata ba mindele ba lobela magie. Ba sala o sala o mona ba sala karaoke ya ba magicien. O mona ba mise ba zawana ba zoyemba après na suka nango ba magicien ba komi komika ba numéro na bango. Ah na poto za ngolo teko ya tabu kindoki moko te photo loba to na poto soki na miso za okufa to zelo la muka oui mais kokufa te po to na besoin na yo po yo muto bunda na kofi pour de vrai po to kana dekla o demba kofa mba o demba te kofa mba kofi mutembela biso ba o demba ba grand calais ezayo donc ndoki no wana vraiment soki esika zali yebise vraiment ça l'erreur te à ça l'erreur te po fallait otika la isolé ba war yo ba olela faut bouler sous ba massa na yo ba Serge Mabiala tala massa no niveau commis mais espoir na ezaka na nzembo wana oyo Freddy Matete apesela imbo zéro échec ba Yves Bonga bureau toyo rabino te voilà ba vérité te bo c'est la biso ba débat moko bo eza inutile nous les Congolais on n'a pas besoin de ça toi on a besoin de mission te que toi tala ba mon rara titre que les qui a fait rigola ton master a fait rigola les cas qui non on a besoin de vérité. On a besoin de vérité. Toi, on a besoin de vérité. Nous, les peuples congolais, toi, on a besoin de vérité. Faire Aza, artiste musicien international. À Bétan en France, à Tamboula, visa n'a boébi, passeport n'a boébi. Donc voilà. Il y a quelques fois, titre ambassadeur, le rôle à maître Gims Nadadjou, pour bon Dimakeo, il y a un musicien international, à Eban international. Comme ça, la featuring. Et ça, la moutou grande. Et ça, la kebaye baye baye.
Na pesa bino exemple moko. Bo ken Instagram. Bo ken Instagram ya Mac Pokora. Bo ken ya Fali. Bo tala siko bo ken Instagram ya Fali, bo tala niveau ya visibilité. Ya Mac Pokora, bo tala siko niveau ya visibilité ya Fali. Bo comprendre. Bo comprendre. Bo comprendre siko que Mac Pokora na France azanani, asala nini, asala ebele et pas français. Mais au tali Instagram nae, eza faux Instagram, eza vrai compte nae. Bon tali na ba abonné mo bi oh ezaka ye oyo. Oh fallait que na ko futa la mbongo, ba sali ba featuring et sali ba millions de vues. Ye wana. Mais bo tali compte na Instagram, bo tali na même sur place avant na bi oh ye ka ye o kaka. Moni. Donc au sala ba featuring et lobi teke au comme la niveau morobo, on ne refuse pas. Mais ba mission na so linga bango mingi. Ngai boza la vivante na linga bino. Bo za ba chambre noire, boîte noire. Pour la mutuelle faire à la boîte noire, à la boîte noire. Pour ceux qui bureau naé, et le belo roté, banderone boye la biso, même pas papier aux que l'État français a payé en pour la condamnation. Ne l'angi chinois de qui n'a pas oh 45 jours et correction la azop manega dade. Non, on ne vit pas comme ça. Chinois de qui au quotidien déjà na 4 membres médias. Au reste de bouche à l'oreille, au vandi na yo, mère à l'amelo, mukapara, moi bouteille, non, il y a 20, il y a Jack, il y a Nini, au mélange tranquille, on va dire qu'on va réfléchir. On va dire moro identité, na yo moro sko, on va dire qu'on doit sur les médias. Et ça, c'est comme il y a mort à bétolo li solo, yo il a mon média, on ben wa mater, faut avoir information, faut ça l'analyse, faut dans la doute, ba tembe, somme d'ailleurs sauver les camboboy. Ngaba senga o fe bakangi na bi fe bakangi tenga no zela mukanda pour so tozo mikanda awa na ya lukuta na ya solo to bi mukanda ba français ndenge zala sko ya feri ezate na ndenge zala kata ya lukuta moko boye ezate pourquoi tozo mona ba annulation ba concert tozo mona ba arrestation ya Koffi Olomide tozo mona ba avocat na bango na ba kombo na bango tozo mona nyoso tuwana mais pour faire pourquoi il y a rien. Ce n'est pas exact tricacheté. C'est parce que information qui soit congolais tous en ango, il y a les on dit, il y a des bouches à l'oreille. Et ça n'est pas na réalité vie artiste na biso fait rigola. Tira les qui na TV zolobani, au vendi en plein air na public. Tu rigoles, ya pour tirer ba belé, rien ngapé ba tu rigoles. Aleka ka lobby au fait esenga loba. Bozo loba ngo par rapport à visibilité to, bozo loba yango bozo linga, boye ba vérité. Bino ne boza wana, boza na vérité te. Boza na ba point d'interrogation. Boza na ba point d'interrogation. Bo penser pe lisusu na ba musicien bazakuna. Oza ke ba tcheki moi 2 3 personnes vraiment banga, bazo se na banga bima pour la nini, ba liaka moi basket, moi jean, moi nini. Pour la mutuelle orchestre faire ba olia nini. Baolia nini baolia loroté au privé qui ba mission ba nini kombo na nini ba émission ba benga o TV echeta bo émission be émission eteka ba musicien siko be émission bolinga ba sala te siko yope na boîte noire na chambre noire to suka wa eza ba 4 points clés muto yo ebisanga te ke o boye o fiwana asali bo lobi boye non nga na lobi o selon ngai selon analyse na ngai parce que na mona tout le monde pas bazolo belarara bazolo bela wenge 4x4 concert tout le monde qui concert et réussir to soutenir Fali ninga obeta stade to soutenir pour Congo eza tout le monde libula stade ya pour tout le monde ninga wenga beta ki ninga be Fali obeta donc muta kolega muninga zate ya lika mo génération te to mona papa ba tshaka ba yombo na ba kola raté baze belé na zelo rave na Franketo anuna raté ota la vie boy design toujours. Au moins il a slim azali. Ok neo pantalon benja azali. Donc place sur tout le monde mutu na soin. Ozo so Guillaume Matondo yekutu. Pantalon ezanga benza te. Ba vela ngana ba nuna raté. Siko muta bongo olo banege ovie. Ok concert a falite. Ah molondo. Ah kangondo ga mwana muke. Pour la minute wala ndoga mukola ozala te. Ndoga mwana muke nda ozala. Ba ba petit nga yo ndoki. Yo lingoli anga va pour abete lo rabongo. Donc concert a fallu et ma mouté que génération mouté de la raté. Fallait au bête dans la génération wenge. Génération wende ou te koya. Ngaso écouter na dagi sasa dans un moment on a bête topo na vie na zambali bosa ko ta concert. En plus ça soda wana ba teni. Laissez passer. Boye la biso vérité, il y a dossier à faire.
botika kosa wa congolais botika kosa wa congolais ba politiciens Congo ba kosa biso to d'accord mais na musique té parce que maison déjà ou a ko signer contrat eza maison ya muneni maison na so koti kuna ya de makambo a signer contrat na Sony. Tout le monde a dit valeur na grandeur ya la belle wana siko boy sa biso teke boy la so bloka ba mater ba kanga ki faire a sali 30 jours ba condamner que c'est quoi alinga violer na moi na alinga violer moi na parce que exemple atalinga violer moi na combien de musiciens ba condamner ba pour na abus sexuel vis-à-vis ya bana vis-à-vis ya moisi vis-à-vis ya ba fan vis-à-vis ya ba journaliste combien dans le monde. Tout le monde a les cas par wana. Tout le monde a les cas wana. Mais est-ce que moutou ça ne sika moko boye, vous avez la histoire à lukuta non. Ate za la lukuta mais ezala quand même ezala moins vitamine mukie po wana mais trop sec. Eza trop sec na image à faire. Na lukuta boye la biso eso correspondre te. Ça vous peut-être lukuta mosus mais arrestation. Alinga violer moi na Tomi tuna. Alinga violer moi na bazo kanga faire mukande zate. Mukanda ezate bino moko amande ya 135 €. Bino moko boye abetaki mwana. Bino moko boye avocat zate, manager azate eloko moko te. Avocat na eloko olobate pour avocat azate. Manager azana eloko olobate parce que azana vérité te. Alobani. An information te alobani, manager alobani. Alobelo te. Yango orligola alobaki vite alobaki pressé. Alors il était au salle analyste, il y a comprendre était néolanga frère nanga batambo abetara boy. Chambre noire. Il y a tout le monde respect, ba respecter. Ata ba Koffi Olomide depuis le Cambouane salama, mutalibosa sala vidéo ils a Koffi Olomide parce qu'il y a yebi. Ata mona na ayebi. Tout le monde a yango que ceux qui ministère Koffi na Congo, mutaliboso annoncera to a publiera toujours Koffi Olomide. Il a toujours Koffi Olomide parce que ayebi. Côté Ferazali, bah ceux qui biso to éviter, mais bango ba yebi. Mais bon ça la biso quand même faveur, il y a web ça vérité. Et on a bien ou apaiser mité la biso. Dynastie ça na marché et rekunda maté parce que les albums ezote kama. Ezote kama si ko pas signer ça li pour na ba warrior. Pas sera pour na ba warrior parce que adversaire azate. Héritier qui parabinoté. Héritier vraiment Goga qui parabinoté. D'abord ça na te karamite Goga héritier wata moto na temba beta Olympia. Dans Olympia zo beta déjà. Wala fuche yaki. Ponga lo bana vérité. Fuche yaki déjà que Olympia ocha libaya. Bolinga ta ocha libaya. Donc voilà. Boye la biso vérité. Vérité et ça la bien. À ta vérité te me bolobela quand même mutu et ça la RTNC na biso bozo ko étouffer bozo bona ko lobela biso mo la a na poto ata musicien ba kangendo ki ata magicien wana auti ko lia mutu ba bi ke ba ko condamner na bango yé mais média na yo lobela parce que eza na mabele na ye eza mboka na ye siko biso ko lobela te poani to mi tuna ba question te poani Tomi tourne la question te pour nani. Si tu oses la faire sur monani, abimi toi la muki. Allez, toi on a tomi ko vimba. Ah, te wala mangambwana pardon. Et les gars souté. Et on les gâté. Pour Pepe Kale zala ka boy cocktail et chikala après Pepe Kala kufi. Ba kuta na salle de bain. Ma dilu peka même cas kupanda. Moi na ngana bo mbanda te. Pepe Kala chikala so trahison. Faire ko chikala so dynastie télé. Pour charge la dynastie mutakokango azate. Dynastie eza munene eza makasi. Donc yomoro zelana no asimi ramona dynastie tiba nje mona sote bimi après soko okende OK. Parce que otika na quelques années avant comme la 50. Donc osana des fois bete la biso mamba dynastie tina suka. Toujours c'est là ba contrat, toujours c'est là ba concert, ba anniversaire tout. Faut bete la biso. Donc otika biso le roi madilute. Otika biso le roi Pepe Kalete. Donc ton a besoin na yo. Oh, coupanda, oh, trahison, non, tozano awa. Tozano awa, na jugement, la vie taïmala, toza awa. Bon, fallait au souga wapi. Fallait au souga wapi, fallait au souga wapi. Dans l'internet, on a un certain pour aller là, donc, yangwana. Merci, maintenant, surtout, à l'ingara, d'embaoui. Tu comme le cambia, mabanga, wa, ngaïté. Ezaya Noël. Ezaya ngaïté, ya Noël, m'taïl, soumara, mabanga, wa. Dans la bandine, on a yémo, ya Noël.
la linga la bingo ya Noël ça la bien donc Werason bambote sur ozali mabanga wa pichu maboko mabanga wa oyoki côté mon la wera mabanga wa pelete en fumu bambote sur ozali ah bambote sur ozali ya pelete en fumu mon la gitambo ya solo Sarah li fait là on est ensemble trésor onema mabanga wa yo linga bongo mabanga wa trésor onema yo ya ngwana Chinois de Paris azongi lisusu mama et sans oublier photo Joël Metenge toujours hein toujours dans hier génération à génération donc hier au 4K au HD au ya lipeka kilo au ya boy azara na biso donc yende ngazaboy a otigate ara na biso donc Edino Image merci vraiment na réalisation il y a émission oh vraiment bambote vraiment place aux ali merci à tout le monde. Merci à vous, surtout Balingara Dembowe. Merci à ma grande sœur chérie, Hélène Ochudi. Bon retour na France, na Bigasi Obimba. Total a déjà Gloria Ochudi, Sophie Ochudi, Olivier Ochudi, Jean-Louis Ochudi. Yemoro, les grands barois déjà à la racha France. Papa Médard Ochudi, na Mami La Grâce. Donc couple Ochudi, Bambote Mabosi Bozali, famille na surtout na Lyon, na Pesibino Bambote. Ah Bambote Bisika Bozali, Chinois de Paris. Bonsoir. Bonsoir Nidembo. Bon papa. C'est peut dire que moi tant mon cœur na monio. Na yoki ka ndongo peseli. Moni le a na poto. Boloko ezali. Ouais. On va bien boloko na kati ya boloko. Tozo papa wemba. Papa mata kota boloko. Tout à vu la part là. Mais affaire chez Tad Gola, Azobima. Abima. Je vais confirmer que faire Abima. Ok. Non, il y a bon prochainement, mais nous avons besoin, il y a actualité, il y a mon cas. L'équipe de France de la SAP, ça veut dire Cyril Ekina. Présent Mano Papa Yoyo. Il fait malin à Parigo. Les 7, ça veut dire que tu as un match contre Fano Affaire, Yves Bonga. La Benzibiso équipe de France de la SAPO va bêta forme à Paris. So atali trésor ngando papa yoyo. La Benzibiso refait malin à Parigo. Ali no scénario, Jassim Maas force à Italia. Ça veut dire que la ville de Saint-Georges. Les 7, ça veut dire que tu bêta moi à loisir pendant tu bêta faire ma bonne dans Bimi Bologo. Et solo vérité sire. Vérité sire, on a zolo baboé. Source et route en apoto. Banakini. Boye bara. Les 7, tu as faire na terre ville de Saint-Georges. Ça veut dire chinois de Kinala Tabrassard, capitaine de l'équipe à Léopard de la SAP. Merci beaucoup, on a libéré. Merci. 9-3. La vie n'a dit nos images toujours. Willy Koundate. Il y a Willy Kounda, mon coton, c'est la thème mon coton. N'a pas bêté dans mon coton. Il y a Willy Kounda, coup de chapeau coton Zali. Ah, Tozana Anidembo. Ça veut dire que tu as Internet. Oh, c'est la vérité solo, Sabino. Faire Azobima la prison à Zali. Pour la marama, il y a des fantômes. Mais à bêta il faut toi violer il faut te faire un grand garçon à cause ça bureau on a tes appareils papa après cette éducation pas bana asimba bana nzo de te mais papa me soupe ba simba voilà papa ndoki et solo faire azabena papa mo bokoli a bokola bana kitoko na pese ba fleur kotazali au petit chiro de kin équipe de France de la SAP na pese ba mbote mais to bengsi ba tout à poto so moment na bilamba. C'est une équipe de France de la SAP. Tout le monde Tavares Ani. Tout le Tavares équipe il y a Congo. Il y a Congo. Équipe à Congo. Merci. Merci beaucoup. Ngala to kaboni vraiment. Merci vraiment. On les acquis actualité pour la équipe de France. Ndenge bazuka organisé match na bango na bafan ya Ferrigol na bagolo en fait. Na bagolo le 7 août. Et aux allons on a terrain à Ville Saint-Georges donc bozangate et tout ça pe na 51e anniversaire il y a Vina biso popoli pour Nasir et d'une image à hôtel ngai ba image wana ya Willy Kounda robosa na ba extrait au hôtel vraiment et au sala ngai bien il y a Vina biso popoli po donc wana za icône na biso na niveau ya Lindanda aza icône na biso vraiment il faut tout le monde azala wana ceux qui ont atteint robeta histoire na été journée wana vraiment et aux ala occasion pour na presse mobimba bo yaka pour na mbongo te ke ba bengisa ngati ba invité ngati presse à l'ouara actualité aux ala te que faut ala ordinatrice ou bien aux ala au coordonner en fait donc faut ala pe wana le rôle invité donc voilà tous la bino surtout parce que popoli pour aboyela motuté présence na biso nyonso tuna bangayo na vandiawa et aux ala vraiment nécessaire Nasir équipe mobimba ya panja sango ya Congo na ba lion de la presse ne to travaille toujours en collaboration et aux angate et aux ala barozangate et aux barozala wana ya Willy Kounda donc bosanate
journée on a vraiment et au la biso bien que tous à vraiment en famille tout là ça bon on a quatre médias pour nous soutenir vraiment 51e anniversaire ya Venabiso Popolipo donc de son carrière vraiment ce qui a joie et 5 wana te biso na temps vraiment to pesa vraiment et 5 wana ya poli papa betali liomo sa mazamba ya poli papa betali solwani ya mazamba sofa. Et c'est nous qui sangani boyeto vivre ambiance ensemble. Kaka se kono kolo yango. Bana poto s'il vous plaît. Oui, mais idéologie à poto, photo Joël Mbetenge. Ngana ye en face la mino. Pourquoi date historique pour la molo les 13 août. Eza événement munene. Alors na kosenga na bana poto tout s'il vous plaît. Bande koto bina, to bina, oui musique au nyonso to bina o ebinisa sur la piste. Ndenge vie des années en face à. Ezali 51e anniversaire ya. Na lobi âge na été. Vioza na 51 ans. Mais za bambula nenga banda ko beta ndule asali 51 ans. Alors bandoule man bato to linga musique to soutenir grand frère grand prêtre yaza bena muto a contribuer mingi na musique na biso bato basala bonheur na honneur la musique na biso congolais s'il vous plaît kota Guidar Popolipo toujours grand frère Popolipo kaka ne ya seka kaka alobagelo côté bande ko sala nga plaisir to soutenir vieux po to linga na vivant aimons-nous vivants s'il vous plaît et ça très capital bolex bolingo bino le 13 août bo to soutenir ye bana ki bobo. Le président Papi Onokoko, Nengo Messana, ko sensibiliser batu. Yo na yebi tango matana piste, pesa toujours ba 500. L'homme du moment. Merci. Merci. On a invité Bino Touboya le 13 août. Boya biso toto sangana kuna le 13 août année prochaine année oyo s'il vous plaît. Donc moi tozo banda le 13 tu vas te soutenir vieux na biso. En tout cas vieux encore une fois, nga petit hôtel na tika kabinote. Yo asamiza nga te vieux. Ndenge na Messana toujours grand prêtre Popolipo Beniko. Nandela Mino. Ah ya vraiment merci. Vous me le payez, grand frère Nandoule. Vous me le payez, 51 ans. Eh. En tout cas, ba cinquantaine. Ba na tout au bozala ba 50 ans. Oyo ba cinquantaine, o ba sali demi-siècle s'il vous plaît. Boya, bo soutenir grand frère. Mermas kozanga te. Na to sala reportage, il y a 50 ans anniversaire na s'il vous plaît. Boya soutenir grand frère. Encore une fois, merci ba melomana, to soutenir frère. Merci. Voilà bandeko kaka ndenge kolo musique yemoko Joël Mbetenge alobi. Ndenge Xavier. Voilà, donc bon en tout cas boya ebele Jos Mundele, nazo compter na yo, talagaka. Te compter la bata poto tout, Jos en premier. Merci. Merci grand frère. Nako zelabino tout, quoi tellement pe boliki ebele, nako tanga bat nyoso te. Maintenant nako zelabino tout, boya to fêter ensemble. Na bili sabino ko ndena. Ça va vraiment bien. Bon continuer toujours ko s'abonner na Flairmont HD, bana na YouTube, tina ba Twitter, o alinga komela biso komela message na privé. Bah commentaire, bah retour vraiment, tout beau raté, tout répondra vraiment 24 heures sur 24 heures. Équipe Ezana, ils ont travaillé vraiment 24 heures sur 24 heures. Bon s'abonner, toujours dans Flairmont HD, il y a des mots, moi ça m'a défoué, toujours, on est là. Hein? Bon, 2020. Merci beaucoup à toi et d'une image prochainement.